Il y a un bandé pour filmer, autant on partit à kozonga bien, aïe ça partit que au moins on dit magaté que ça la crise wana tala ni vidéo ya ngo. Ah bon? Oh, donc à ça s'il vous plaît, à ça la crise a mis sur moi si ngo yé awanga naka. Yé awanga na mo tout ça on a défaut de malade ko awanga na selon des filles. Ouais, c'est l'explication. Et à cela la crise là mais awanga naka. Des filles pour filmer pour ceux qui azongi bien Alexis habit yo wanga na tala ndenge o la crise to rebanya to ezaki na oke na liwa. OK. Sali ke to mobala tona la liwa tant so quoi ko ipongo yeba ki sirti mobala fa kona ikali tu ba black. Mwana simata yo sa moi mabe après ikali tu ba black. Dans ambulance ye Jésus mobali et qui est na mobali ta va confirmer filmer ay kobenga que avec ba mobali akufi. Tant que la mobile a couffé, ne va pas dire qu'on est peut-être à couffé neni. Hier, la idée n'a pas dit que sur la vidéo comme il est dégueu comme il est là. On doit comprendre là on a besoin de ça. Il y a quelqu'un qui dit Alex, monter ça la crise de plaisir vidéo et ango. On doit comprendre. Dengue na idée oyo yé Blandine a timela ki. A timela ki teke o asi mobile te ya mona ka dit blague. Image bien traitée. Bravo Claudie Diasuka, bravo Tracy Melenga Pro, couple parisienne. Tracy Melenga, la main magique. Nyosa simbaka ebongo na kawolo. Maxi Bio Café Yango A connaît pas demande hémorroïde et go dimne oh ya diabète Soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona omelango tani na ko monde ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango on va te poser aka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te loko ezo monisa biso na couple yango yo tout OK tous les malades écoute qui nzoto Maxi Bio Café nga vie de loin na melakango e bongo yo ayuna pour yango de traiter pe éjaculation précoce mari de nuit femme de nuit envoûtement familial biloko nyonso so meli café kitoko en tout cas numéro ngana c'est boluka yemo grand prétérique Bio Café et au selection nzoto elengi to melaka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio Café original bande ko to mela yango bona santé na biso ezali Zambe tolo bate biloko boy tolo bate Zambe yo otani ozolula ya bato ya yo pe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai piokuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975 Bonne adresse ya kosomba pomade awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4 pomade awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovingisa bamole mipende nsima pe tolo somba gamme ya pomade awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat Salut. La pommade est à ça. Moi, c'est un réparcours.
Kibokon. Napoman Awatosa. na bato a France o babande ko ka presque ya ukita lobite na yebi na ngate donc mayebo kita a exacte parce que na yebi na nga fi ya ngote nde ba yebi c'est non problème ezake fi tant ba koyi mobali ye parti asala ka anti crise mo ya épilepsie sikwaza ka so asali crise mo épilepsie ndenge fi expliquaki ye expliquer bango ke awanga na ka na sala ka nga crise na sa siko tango asali crise mo épilepsie ya eba kiteke mo po so asala ngo apela la kokaka na ye ya eba ke mo bala zokenda kokufa yango na bande ko filmer po tango patia ko zonga bien ayebisa pati ke omoni yo ondimaka te kosala ka crise wana tala nini vidéo yango nto okenda kokufa. Oh donc asala s'il vous plaît asala la crise amiso mwasi yango ye awanga naka ye awanga na komoko ntuta oza na défaut de maladie mo awanga na selon des ouais, c'est l'explication. C'est l'explication. Et la personne à votre France, on va aller baya et pas y a qui pas y a serre ou on a mais serre on a le bic à ébi d'ailleurs. A ébi si bango bon, ok. À cela qu'on va écrire là mais awanga naka. Des filles pour filmer. Pour ceux qui a zongi bien Alexis habite yo awanga naka. Tala ndenge au la ka crise. Donc ba donc ezaki na ok na liwa. OK. Sali ke droit mobile akona la liwa tango siko akoyi bongo yepa ki sirte mobile afuka mona ikaniti ba blague mwana simatazo yoza mwa mabe amuna ikaniti ba blague tango ambulance ye ezu mobile ekiena mobile ta ba confirmer puis ndia ko benga ke avec ba mobile ke mobile akufi tango ba bike mobile akufi ndia ba ndiko net ko peut-être akufa nene pandeni ye na idée na ye ayeba kiteke so ka tindi vidéo wana comme les dengue comme lelo ozo comprendre lelo na ozo ebisa yo ya kanteki nenge Alex bon ta sala ka crise épilepsie vidéo yango ozo comprendre ndenge na idée oyo ye Blandine atindaki teke o assist mobali pe ya mona ikaneti blague nde bazaki na mobali matiaki kolala ye mona ikake asala ka bongo kolamuka après avec donc bien si quoi ça la bongo ya olamuka samba simba ye sa nini ka soka kweye mo kalamuka alamuka ka mesko alamuki soki ye mo sa yebisi ye awanga alwa la sala ba crise wana yes kwa sa ki on eti mo preuve mo bo soka alamuki ala kisai njo mobali ezaki nango oke na liwa o comprendre si koyo nde esali yes go atin yango po ba lo bateke abomiye teke ngamna abomiye te asala ka bon ota nzoka bango tang bazui video ba monike asa kufa ki na ya ta so la di explication ya frontière na Congo alobi ke asa kufa ki yango be kompe zuni ni wana ba la kisi yango me Blandine atinda ki yango te fo ba la kisango nde après Blandine esu ko benga bango kuna na Congo ebisi bango ke bo monti ko makambo lukelinga ngana titeki ka bo bomba ngo kaka monti ko makambo lukelinga. Donc ça. OK. Mais nde fi oyo muninga na biso tozana awa alobi ke te boyebo kita awa ezati toyebi na biso pa ya fi wana tende explication wana bango mutu bapesi na zalaka balingai ba ya lelo mais le quoi après bango te la biso bazi contact na yemo Blandine ba yebi côté ni bakiteli donc c'est ça. Mais ezoloba maka ezoloba lem susu aya koleka na sima de Michel palekaki aya koloba vérité lem susu akoleka na sima pona minute mo ya leka lem susu ezate mais vérité eza bongo mais mo kwa mukile ezoloba na ezoloba ezalaki bongo. OK, merci. Image bien traitée. Bravo, Glody Diasuka.
Bravo Tracy Melenga Pro, couple parisienne.